bokomi kosala ba réseaux sociaux na bino 5 à 10 nini ario kanga sur YouTube caméra signalé ezoboya kokende tina 1 heure du temps ou 45 minutes eboyi et ce qui est kana 36 minutes. Alors bokomi kokende na ba réseaux sociaux na bino bokomi kozo ba photo bokomi tia repose à paix n'importe quoi. Quand quelqu'un le vivant il est encore vivant, elle est encore vivante et vous cherchez encore pour me kakosunga bosunga kaete. Elodie Mélodie wana keko akimi kishasa pourquoi? Akio fan na Congo Brazzaville pana keti na pointe na pourquoi? Boko mikolo ba akima ki parce que ça qui na maladie n'importe quoi. Bobo zupeso mutu vraiment un grand producteur comme papa Jibavo Mwamba. Bozo salir réputation na ye azana famille. Boyeba ki quand Rabozomon a zoya noki azu kaka quelques-uns pour baleka c'est pas que là-bas ça la moi bazonzing na ba bando sala ya ba théâtre et tout nous tous on était concernés dedans. Place nga nazalaki na mutu wana kuna nazalaki na ye wana to banda ko sala eloko wana papa Jibavo Mwamba que son âme repose à paix place akei. Abanda ko ya abanda ko tungisa ngaza ko fanda tozo solo to beta maso tozo beta to solo la Jibavo Mwamba makambo ya lekisa na vina ye boyebi libala Jibavo Mwamba kufaka awa pona makambo ya bade batu wana bozo tanga lelo awa swa disant mamisa soki na Mélodie pauvre notre pauvre que son âme repose après j'espère boyebi makambo bando leka abane kwepa nga tuzo solo la nena se papa te bobote mana lekana lo bango ezate je peux pas salir son nom, je peux pas parler mal de lui, ça me fait mal. Quand j'ai appris qu'il était mort, je dis que non, c'est pas possible. Akufi na basusi na makambo ebele, c'est pas qu'il akufi na maladie. Que ce soit akufi na maladie, il a votre problème dedans s'il vous plaît. Est-ce que c'est votre problème? Azala ki koko na bino, papa na bino, yaya na bino, ndeko na bino, noko na bino, leki na bino. Mais c'était un producteur. Bino ba musu ça va bino bo yeba na to yeba bino lelo bo comme na mnoko c'est un travers na bangote. Baza wana ebele. So kizala ki bangote moto ngaki to yeba bino. Lelo loka bo koma na ba réseaux sociaux bo koma na ba YouTube bino so bo koma ba productrice, ba producteur, bo koma na ba YouTube na bino bo komo saka na bato oy babanda ko futa bino liboso. Ba mbongo babanda ko futa bino liboso bo soka na ba YouTube na bino. Osika boke na ko jouer na ba intel boke ko jouer pas intel ba futa kabino mbongo ba wando futa bino liboso boloba na oya na temba ko répondre nga ko lobela ngai boloba boni boyeko moko bozala kana leloko na mutu boloba kanano bo pesa katano ka batuna me de respect bato oyo basala bino bo bima basala bino bozala na bepoka ba cassette ya minene wana ko koma na ba DVD. Quand je parle de audio, ça qui va audio moko ya mukebo et bande ko tchana na nini comment on appelle ça na radio, ça c'est d'autres choses avec ma musique. Ça qui va musique na DVD pe ba musique na DVD na CD. Na CD pe ba musique, mais na image bozaki DVD na ba cassette. Bato ba sala bina parti ya ba cassette ti ba kiti na ba DVD. Bo pesa bango tellement de respect. O ba bimisa ta ba 100 francs na bango ba pesa bino. Bo pesa bango de respect. Pourquoi vous êtes comme ça, vous, de peuple congolais? Pourquoi vous avez beaucoup de gens qui vantard? Beaucoup m'appellent les locaux, ça l'appelle l'olène de ma fière. C'est ça la capate, on a te bino bolinga bo yebana. Tonga ki to yebata bino. Vous arrêtez un peu. Et ça va musicien chrétien. Et ça va musicien mondain. Mais aucun jour où tu peux attendre que nous avons musicien mondain, il y a que des musiciens chrétiens et des comédiens, des comédiennes. Moi, je n'ai jamais parlé de vous. Nana tika ko lobela bino te moko na moko ndenge bozana tika ko lobela bino loko moko te. Le loko dondo na bino to yebani, to yebi basi bobo uta bino nyoso to yebani. Natika ko lobela bino te mutu oya ko meka ko zwaelo ko boya sala boy ngana bino to kene na justice na ngai izana poto me uzape na Afrique
Parce que vous aimez toujours salir les noms des gens. Quand les gens, ils le bien à la brine, la fille, la brine. Pendant ma cambia, Gianni, Faye, Naye, Nabanga, Nabaya, Papa, Ngadio, c'est tout et tout ça là. Elle est en train de parler. L'autre jour, j'ai regardé ses missions, ça, et ça, il n'a pas ça, le Bible, non. Trop, c'est trop, parce qu'elle parle pas. Vous êtes toujours à parler de n'importe quoi. Elle a dit beaucoup de choses. D'autre part, je l'ai condamné. D'autre part, parce que je lui ai perdu son numéro, je voulais l'appeler. Mais je disais que non, non, que son numéro n'a nini, parce que tout ça m'a mis partout. Na Facebook, na nini, partout, tout ça m'a mis. La brine matanga yaka potosika, naba 2011, si je ne me trompe pas, ou 2012, avant ngana kita, quelques temps ngana kita na Kishasa. Comme parce que première fois, je n'ai pas 2012. Ngana la bito kutana na gare du Nord, wana uchuko ya sika. Asala kataba emo ba 2 mois te, wana uchuko ya sika. Asala taba 1 mois te. Même taba semaine, te kutana la brine na gare du Nord. Ngam na me marque na Château Rouge. Aya na magasin na psuto fanda. Moi, na liboso abota pesa ndoyi ya kombo nanga. Si je me trompe pas. Oui. Moi, na liboso abota. Vous êtes toujours là, parler toujours de mal des gens. Bah, richesse, vraiment, richesse, yo, vraiment, je sais même pas. Je n'ai même pas des choses à parler avec toi. Tu m'as fait mal, tu m'as déçu. Comment ça se fait que nous, vous pouvez voir cette haine? Amour supporte tout. Amour aime tout. Tu ne peux pas parler mal de ton frère et de ta sœur. Quand vous prenez le temps de parler de mal de quelqu'un, au fin du nayope, par exemple, aux UP téléphone, plusieurs fois. Plusieurs reprises, aux nayope téléphone, au composé pe numéro. Allô? Eh, maman. Dengozo yokana maman dengozo monana vraiment. Tu as ma chérie, mon frère. Nami bali bokoma na songi lokola basi. Oyoki te petit wana abula petit wana alekela bolbaka soso nini ngai pe mususu alekela masoki alekela bula wana ndumba wana pescale so pété. Vous êtes toujours là à négliger, à parler toujours mal. Balinga bino mabe mibali na pas raté ceux qui bolinga kanini. Balinga bino mabe balinga bino tepe mabe. Balinga bino même là il bakate kaleso pété. Bon ceux qui moi ça kaleso pété yo vous ani kaleso makasi yo posa kaleso pété. Parce que vous êtes toujours là pour bimisaka kaleso na bino boki na okotaka partout bokokotisa. Qui parle de vous? Mais vous êtes toujours là à parler des femmes. Ceux qui moi soit na lingi yote okosuka wapi. Ngai vraiment ko bozaka kana kozaka bon moi ndenga komi ya beteli akondi aye munene na baby. Pepe congolais. Mutoya munene mabe. Azo melachi a foin. Boye bite un saint-élage moko so mwasi ya zokola. Ba organise nzo tutuka komi afungwa maka. Ngana banda kochela bino attends. J'attends pe makamba YouTube nanga chaîne nanga ibonga. Na kokangisela bino ba photo nanga mususu be pok wana. Na ba photo mususu nazuta mbe mingi nde naza nango lisusu te. Amsusu ezika na ndako nazalaka amsusu ebunga amsusu saba makambo ebele ba déménager donc c'est même pas la peine à côté la bino ba histoire nanga na komo kangela bino ba photo moko na cheli bino na ba année botala ndenge na bandaki na ndenge nazokende na ndenge na komi lelo boy. On change. Moto abela sida cancer moto asala bo na ba kindoki na bino bakomaka ko bwakela ka bat ba malade. Bokoma ka ko nekisha ka bat ko bwakela bat bambas comme yote comme na Château Rouge. Ba poison comme yote comme na Château Rouge. Bosaka kawana sesi boka mbetu boka mama soki boma mama soki boma papa soki sala boy tia bo papa kangama tia bo kakwa biloko izanga mutu na makolo. Ça c'est quel genre de gens? C'est normal, on tous on peut pas être pareil hein. C'est normal na kacha bible le bin na biso nzamba le bin na biso si je me trompe pas. Toke na pisama 36 ou 37, je ne me trompe pas. C'est normal. Si toi, tu aimes toujours faire du mal,
continue toujours à faire du mal. Si tu veux faire du bien, continue toujours à faire du bien. Et ça na bato mususu oyo ba botama ba force kana bango te ba botama nature na bango eza bongo. Nature na bango eza kaka basala ka bango bolamu. Ata bato bazo sala bango mabe, bazaka toujours na motema munene, ba continue ka toujours ka kosala ka bolamu. Yana leki elamba ona lati. Eza na mutu moko mutu asombela ngango, eza souvenir na aloba kombo na ete. Tana kenda voyage na nga liboso na 2012. Elambo depuis 2012 bomo ndengeza. Et elambo depuis 2012 leki na nga mutu atongela nga oya landinga. Nga mwana liboso oya landinga. Depuis 2012 eza cadeau ya mutu moko bo asombela ngango, apesa nga cadeau. Na aloba kombo na ete. Na 2012 elamba eza ya 2012 eza ya lelo te. Etongelo pe batongela nga eza ya 2012 eza ya lelo te. Mais depuis 2012 il essaie combien 10 ans. Eza toujours elambo 10 ans elambo yesali 10 ans. So que elambo eza ti 10 ans et vivre. Combien de bilamba on a somba na sima nango pe beba pe na bwaka mais oyo ezali toujours. Toyebaka kolona kosala bolamu na vie. Nzambe asala le bien et le mal. Pona. Yo moto lingi no konde na olifelo. Lingo kende lifelo na yo moko ko kondi bato mosusu te. Yo moto lingi o continue ka kosala ka mabe. Linga o continue kosala mabe na yo moko ko kumba bato mosusu te. Parce que tant tobota maka nzela moko te. Même boza papa moko mama moko mutu na mutu ana jour na ye abota maka. Na année na ye, na date na ye, na mois na ye, na jour na ye. Mutu na mutu pe asa na étoile na ye. Biso surtout na étoile ndenge moko te. Boko za papa moko mama moko mutu bine elongi na ndenge na ye. Musu za koza kitoko, musu koza moi, musu koza mabe, musu koza mwini, musu koza. Donc toi différent. Toi différente. Mais pourquoi vous voulez toujours mélanger les gens à la même assiette? De salade de tomates, de salade de tomates, d'oignons, de tout que vous voulez toujours mélanger les gens même assiette. Il y a des gens qui sont grandis en Afrique. Bozu matalité wana ya Afrique ya Afrique bomemi yango awana poto. Il y a les gens aussi qui sont grandis ici en Europe. Bayan bana mike ba grandis. Comme moi je dis bana mike ko bandana 1 0 1 attention yaki na zen abotami aw. Oya yaki na moins de 10 ans. Kobandana 1 na 10 ans yaki mwana muke. Kobandana 10 ans, titan suna 15 ans mwana muke. 14 ans, 13 ans, 12 ans mwana muke. So comme mi pe na 16 ans yaki na moins de 16 ans, 17 ans, ça va comme qui un peu majeur. So comme na 18 ans, so mwana muke te. 17 ans, so mwana muke to comme déjà pe déjà 18 ans déjà majeur. Ah moi na 18 ans majeur déjà koluka de anda kuna ye moko déjà tiki ba parana yake. Mais c'est pas au bled. Moi na 18 ans zana nukaka na lupango ya papa na mama. C'est pas pareil même tu na 30 à 40 ans zana toujours na lupango ya papa na mama. Ah ouais déjà 18 ans déjà cherche ton endroit pour partir. 18 à 19 à 20 ans. Babiso tokolobate. Ah, je n'y to banda ko s'occuper de la vie na biso tokolobate. Parce que ça sert à rien. Vous êtes toujours là, botia kama toi. Toyoka. Ni pour beaucoup comme ça ngo sujet na bino. Des hypocrites comme vous êtes. Des pharisiens. Mais c'est quoi ça au juste? On s'aime pas. Amour supporte tout. Amour aime tout. Supporte ton frère et ta sœur. Dès que moninga zanga yeko senga yo okomi sizo ya liche ya mutu wana okomi kokeno kofinga mutu okomi kokutonga mutu bongi to shuko bambela batu ba makambo dene fa bo shuko bambela ani enani Fani Katalea bo bambeli makambo bozo bambela batu tange bo bambeli Cheko Matondo mutu azo senga na ye coup de main aza na poison na ye bo conseiller que non abimaka na mochop pepe ngona Cheko Matondo ba na Cheko Matondo babima ngana bandoza na Cheko tout temps. Cheko to fandi na bango balambala moko na kauka. Eza mbondo e Cheko na mususu boye. To fandi bango balambala moko na kauka.
natikala komona Tcheko ntanga na bon habité na simananga mais quand moi je pars là-bas Tcheko yaka kotalanga place na zananda ko yaka kotalanga so na ke na flat partout yaka kotalanga natikala komona ye na muchopite même maintenant la boy place ba jouer natikala komona bango ba jouer na muchopite même na tango loba tango manchoka bando zo bango ya moko ba jouer mais natika pe komona te place muchope a jouer Tcheko pa jouer natika komona ngote Tcheko yebi muchope oui basa ka mais bazaki mwasi na mobali ta est-ce que yebi ata mwasi ya nani ya mobali ya muchope yebite comment ça fait que quelqu'un va dire que noa mobali ya muchope muto abwakeli Tcheko malade Tcheko azi malade kokota Tcheko malade bino franchement ba réseaux sociaux na bino bokomi kolinga kolia ba mbongo na muto abatu so bozana ba posa ya kosala le côté franchement vraiment botika na bino bon Luka qu'est-ce que vous pouvez le faire parce que là c'est trop ça franchement il y en a trop assez papa jiva bozo kosele makambo basi baboyana kana nani na mamisa na mélodie to banda ko solane n'importe wana ba sera ba DVD et après un moment moko botoli moi tana ki chasse de vache na to mona na Elodie mamisa wana to mona na mamisa te mais deux choses ezana na Yasmine oui baza ebele wana moi na tanga ba kombo nyonso ezate mais je n'ai jamais eu le temps de parler de quelqu'un ou du mal de quelqu'un. Je connais beaucoup de choses na kati na bino ba comédien, mais aucun jour na leka na réseau sociaux ko lobango. Moi je parle ici là c'est simplement amour. To lingana, bo salisa, bo tika kana no ko sala ka ba buzoba. Bozaka ka on le bo sesa na no batutango bazo senga bino ba aide baza vivant bo sunga bango non. Ce qui to lingana ki na kati na biso ata gouvernement na biso kaka. Botana no mboka ya Afrique ndenge zo kende na pasi. Botala na no ndenge bana ba ba komi partout passi par là ba ofela wana bazali passi par là pona ba pasteur ba faux pasteur ko kangaka batu bandoki ko lukaka kindoki ba mitama be ko chaka ba complication na ba famille ya batu ba division na ba famille ya batu lelo bana batika la bitike lelo bana bazangi ba parents lelo basi ba ko baza ba veuve gouvernement eza wapi poto meka ko sunga awa biso na poto awa gouvernement bazwaka yo ko mona mwana shege awa boy na nini na poto il y a centre des orphelins ba foyer ezali oyo babiso toleka na ba foyer soko zangi famille zangi pesa okeno bakozwa na famille d'accueil bakozwa na foyer babiso toleka na ba foyer to boyi koloba. Comment gouvernement nabiso tala mokili tala Kinshasa ndenge kuma salité partout. Ils arrivent à pas arranger. Fati beto, ceci, cela. Il n'y a même pas de moyen d'arranger balabala. Terrasse ça, ceux qui terrassent, ils ça passe par musique, masanga, oui. Terrasse, 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 à terrasser. Tala ba maï salité ba milangi ba poubelle partout et ko pesa bato ba tifoide tinenge nga benga ngoma foide wana boy ba belle vie ba fani ba seka ngai ngala ba ngo ba sanga nga bia malati na bino na mafoide wana va meleki me ba sera na ba ya ba lo ba ka mafoide nga betali nga te mafoide ba tifoide na bino ba malaria saka ka ba salité bangungi apesi ko kindi na hôpital etaneti makambo na otu ko mona awa mwana moko ya mama moko aboti jeune fille moko aboti mwana mobala sente ya chezemi akimi. Ça je vais faire sa vidéo pour ça si je peux. Ben, je vais regarder le bakaka ici parce que j'aurai pas de temps pour parler pour ça. Je vais essayer voir. Moya mutako sunga ya zate mobala kimbala mona nte asala mela ba kisi plusieurs fois longola zemi ezo simbate asaline akeya boti mwana kobota mwana babimi popita bazongi afandi na boto na azui gilette. Non, ça je vais pas leur de ça. Je vais faire des vidéos pour ça. Comment ça te fait que non peuple congolais tozo souffrir? Parce que pourquoi? Amour ezate na kati na biso to inga ko saka oya salisa kanga kaka wana teka na salisa ye.
oyo apesaka nga bokaka yo nde pe na pesa ye. Donc tolingi na biso kosungana te soki moninga azosenga aide coup de main boza wana ye ceci ye cela. Pourquoi bakonzi na bino bamonaka kaka bino banani oyo kaka bino banani bato mosusu bamonaka bango te. Mokili ezokokende wapi? On s'aime pas. On aime toujours critiquer. Mouto a la bonne santé mabe, mouto a konda mabe, mouto a sabo mabe. Toi bagana ko respecter ba wey. Toi bagana ko respecter ba wey. Le oyozo respecter ba wey. Ton tour ça sera comment mon frère? Ton tour ça sera comment ma sœur? On arrête un peu de parler du mal des autres. On arrête un peu de critiquer les autres. Enfin toujours le mal. Non 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 non. Na Matthieu 7 hein. Na verset 7 le béni. Avant longola moninga lipoti na miso. Bandano ko longola ya yo po longola moninga. Bino bozaka kawana asala kiboy, azongisa kiboy, asala kiboy. Nakochila bino photo papa Jiba vraiment. C'était un homme qui était calme. D'où il parle pas beaucoup. Abandaka ko seka na ye. Ko seka, je me souviens encore nazomona so visage na ye. Tanga bandako ya na magasin. Moussa Pembe, ya bando benganga bongo na papa Rouf. Moussa Pembe 12. Mwana na ngai, ya bando benganga mwana. Abando benganga na kombo, mwana na nga boni. Ça va ma fille? Ah là là, tu sais que je t'aime beaucoup. Ah là là, papa Jibavon. Ma fille, s'il te plaît, nana conseil mon kobo. Pesa nunga conseil, o moni ndeni. Owana moni ndenga. Papa. Bangonyo so bazana bango ka basi ya baza bien mais c'est mieux pour na mongo. Tango libala ne kotaki na difficulté. Tango moi sina ya sala ki ceci la boyebi te. Ba oya ye kekezan na Paris na Château Rouge ne to yebi vérité. Binota bino boza na Afrique boyebe lokota na bato bafandaka na Allemagne boyebi te bato be bofandaka na Paris bo fréquenta ye pété boyebi pe makambo biso kaka ton tour ba tourage ne kande to yebi histoire à Jiba vraiment moké. Je peux pas dire au fond je connais quand même, moi je connais un peu mais je peux pas venir taler ceci na réseaux sociaux. Surtout babiso so ki ka bandi yo lobi na yo bato bakyo koloba B. Olobi na yo B, bato bakyo koloba A. Olobi na yo bo bato bakyo koloba boy. Na bona nga koloba. C'était un bon papa, s'il vous plaît. Bochika koloba ma B na ye, s'il vous plaît. Apesa bino quand même valeur, s'il vous plaît. Bochika na komba bato ya papa ya bato Jiba von bochika za na famille, aza bande kwa za na bana. S'il vous plaît, milliers na eba. Tango mutu aza no vivant, bo prendre koloba malamu ya mutu. Tango aza no vivant, aza vivante. Bo prendre koloba quand même malamu mpe ko sala ka mutu quand même bolamu tango aza vivant. Bato senga bino ba aide bozo salate. Lelo yo melejo na kufata maga kenda ki kuna wi o akimi parce que sala ki bo problème mezate. Aboya kina. Lelo akufi. Bozo sala nini? Bon tango bino bo sala kwa bo bagata mo ba comment on appelle ça ki sanga la to ki tsanga so ki nango bol baka ba Congo moi économie moko bo pembeni te o lelo so ki makambo yeli oyeba mais vous aimez toujours ya koke ko baby sango na ba boîte na ba masanga na ba boîte na ba bar na ko sala ba n'importe quoi kaka so ki bo komi na ba difficulté o komi na malade comme na situation moko boy comme kaka tozo senga ba aide bobo senga ba kaka bino na bo senga bobo finga kabiso bato kutoyo bo finga kabiso koto bato apototi bo finga kabiso bato apototi mais boya kaka bo senga bato apoto vous croyez que nous tous aussi on ramasse de l'argent ici en Europe on souffre aussi comme vous aussi vous souffrez là-bas nous aussi on souffre vous savez to souffre à côté na poto. Tu te réveilles matin, tu vas aller travailler dans ce sens que ça la fin du mois, faisant la fin du mois. Quand on vous donne même 10 euros pour vous, on dit, 10 euros, 20 euros, pour mon keboy. Au début, pourquoi comment appeler ça ta 20 euros, dans ce sens, il y a beaucoup de côté. Pourquoi tu es ingrate? Pourquoi tu es ingrat dans la vie, dans cette linganité? Amour, tout lingana, on s'appelle le bâtiment, tout lingana, mon frère, ma soeur, tout lingana, tout sale, sans que tu es nos vivants. Toi, pendant que le bata bola, moi, bata que mon tazan nos vivants, s'il vous plaît.
Pourquoi nous sommes toujours à parler des mal des gens? Donc, comme ici, bébé, la fête. Place qu'on luka ba mibali, place qu'on luka ba si to bimi na ba église parce que église te banda ko ne liboso ko luka be na ba église ba na bato belazo ke ne kiza ko luka moi ça ko luka mobali lelo église ngo pe koma na ngo tanto tate koma ka mingi na ba réseaux sociaux na ba YouTube ko ba fongola oyo na ba ligne la ko to edimina moi muke parce que ba église belé ana poto pesa ya ko kangama kutu bina na fika kuna kutu atampe sava ana poto mingi koma na ngo ya ko kangama. Donc, comment on l'a dans les réseaux sociaux, dans YouTube, mon frère, ma soeur. Ndenge yo zawana boye, non, ozolinga na okutute, comment que nous reluka ba vie, comment que nous reluka ba vie na yo kokota ba vie no kapo na kombo ya moto. Ozolia na sima kombo ya moto na mbongo na kombo ya moto. Bimisa ka mbongo no posa avec quelque chose. Ba biso se to la lisi moi chaîne muke parce que toi averti belé na chaîne na to zo de l'autre côté. Tozo continuer na biso ko luka mbongo te na réseaux sociaux. Tozo continuer. Ceux qui va ko futa biso tame, so ba ko pesa tame. On n'est pas là. Nous on veut que non, vous dit que nos peuples congolais réveillez-vous. Botelem ole bofanda batuto ka buzoba botema botano mboka na biso ndenge zokende na kokufa bazo yiba biso ba makambo ezokota bozo mona ngote tozo bomana entre na biso mabe komi bolamu ekomi mabe mutakoma kolinga kosanya mabe koleka bolamu ezali susuté zambe maweza na mitema batute mawa isila émotion isila na miso abatu pas isila na miso abatu mawa ezali lisusu te so moto aye monene koneti ngai boye evita koye monene na ye monene lamba oyo depuis 2012 batongelanga na modifie yango te na saisa yango te tala ndengeza tanengeza moto aye monene ezalaka boye tala tanengeza tala échanger nani yango depuis 2012 Victor Okondi Victor ye monene obeteli obebi tentire nangeza mabe na tie maquillage te ça va non naza boye mabe foka na tia maquillage ndo omona kitoko na oye munene okondi koto ba bokondi koto oye munene ochise bolingaka nini boyebi loko bolingaka ta nzambe na sala congolais te na bato ete babe ekolo mosusu basalaka na bango me oyo ya biso eleki ba ivoirien baza ba camerounais baza ba togolais baza ba niger baza basalaka pe babuzoba na bango me oyo ya biso eleki mutakalisation kaka biso mutama be kaka biso bambasu ba poison nango partout mbasu ndeza te pa ba ekolo mosusu biso ka ba poison ka ndeza partout mbasu eza pa bato mosusu wana te mbasu epa na biso ba makambo ebele nde pa ya mabe kaka wana nyonso na nde pa na biso eza passe na mawa to changer peuple congolais to changer peuple congolais nazoluka audio oyo frère nanga Tcheko atindela kinga. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non ceci c'est là parce que vous êtes toujours là à parler à faire ceci donc je sais pas si c'est ça ou pas. Non, je pense que c'est pas ici. Bon, bino bozaka kana toujours à parler. Mokoli ba koloba pe komono. Tango yozo sala boninga mabe ozoloba mabe pana baninga. Prépare-toi ton tour. Oyebite ke o nyosi to sala kana sa mokilo to futa kango awa. Soki yo futi yango te la koza vivant. Toza vivant to futi yango te. Yeba bana na yo nde bako futango. Bana na yo bandeko na yo te bana na yo oyo zobota nde bako futango. Quand on dit que à génération apprendre à aimer, apprendre à parler de bien des autres, apprendre à supporter les autres, apprendre à aider, à soutenir sur les autres, à aider aussi. Amour supporte tout, amour couvre tout. Il faut to linganaka mon frère ma sœur, to linganaka. Tout ce qu'on baka mabe Tcheko maton de toi si tu es où mon frère. Donc comme il a besoin qu'on ait cochité
Tozo soka awa. Ojango, voilà, elle est là. Na ochaka vite fait moke. Boyoka. Ata soki mobali ndeko muchopi na evite suka za wapi ndeko muchopi aza ndeko na ngai tosuka tosala ba théâtre et puis na ndenge ndeko mida lobi ke azui ndeko na ngai ya mwasi famille na nga mutu apesi ye information bakangisa muchopi tout consort. Ça me dépasse. Je suis ici à l'hôpital à Mokali chez Dr Mogijo. Et c'est qu'à prise en charge nange ezwami na motema na ye ya mawa ya bolamu nyonso po na beleli même bakonzi. Ata ba médecin no basungaka moto moko te atikali ko se présenter. Na niveau ya Datibi no ka kati hein. Mais docteur Mogijo oyo boyebi na cosmétologie oyo traitaka poso ye andimi kozwa prise en charge na ngai. Na soki na no bino na kosala bino video oyo na kochela bino audio na ye mobimba. Na kochela bino audio e bandeti na suka. Nga na ye kosala polémique te. Na ye ko juger mutu te. Na ye ko condamner mutu te. Na lobaka mutu oyo aza na besoin ya histoire na ye abenga biso. Oyo na besoin balobi ya histoire na ye atindeli biso audio tolobi histoire na ye. Obengi topesi histoire na yo comme bino moko pe bosalaka. Ngai na lobaka komba mutu te, na fandelaka komba mutu te, na tongaka mutu te, na finga mutu te, na yaka na ba audio buzoba te, na banda ko critiquer na tia ba titre bitiatia pona na tia kana bato bakota batala ba vie kote belena. Moi je vais tout droit, je parle ce que je peux parler. Moi je vais pour donner conseil, na ka kopesa bino conseil. Nzambe le kana opambola bino. Na kosala audio moko uniquement on a suki na deuxième volume uniquement pour notre frère Chiko Matondo on a sangisi en général papa jiba vom botika ye AP botika mélodie pe AP s'il vous plaît. Bon lukata ba sujet mususu bo salela ko on a marre. Moi franchement so kana coach na YouTube na ngana bon bona zappé na moni bona zappé na moni bona zappé bon le bakata bien bateau. Besoin d'un journaliste sur toute la question, tu veux tout en rentrer dans les détails. Mobile wana, mais le papa Jiba bomba balaka mami sate abala qui peut mélodie. Ils étaient que simplement des copains copines. Alors qu'il na femme na yeshiti même femme ne mari moi c'est maman ba ne ndako awa. Ba mélodie bazaki bas ne kaka prosa leka c'était pas ces femmes. Oyo ke no ba kakena bango na mairie quelque part bombanda ni nango mélodie na mami sa bazo wela. Bazaki bampantata. C'est tout simplement mi bali bolinga ka kosa le ka ba fille ya ba théâtre ya ba tubenga ko mona mobala uti potote. Ça je parlerai ça un jour to za no matanga il me dit eleka je parlerai ça un jour. Na suki wana na rolobela histoire wana un jour. Papa Jiba vraiment bakunda yepe so ba se bakunji faut za bakunji déjà mais le jipe bakunda ye loko bakufi bongo komi bakufi bongo so ba na sida. C'est quoi ça? Même bakufi na sida yo votre problème mais anzo to na bino. Eza makambo na bango moko na nzo to na bango bakyo samba kone pa nzambe. Yo bongisa nde tamboli na sa mokili, bongisa façon na yo pe na sa mokili. Pourquoi vous parlez toujours des autres? Aimez-nous, aimez-vous, aimez-nous, changez vos comportements, vos façons de vivre. Changez-vous, s'il vous plaît. Donnez votre vie à Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ revient bientôt. Répentez-vous, mon frère, ma soeur. Répentez-vous. C'est pas bien. C'est pas bien. Zambaleka na kopambola bino.
Nzambe alekana ko batela bino. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Abonnez-vous massivement. Restez toujours branchés sur notre chaîne 12 étoiles TV. Partagez nos liens, partagez, commentez, likez, s'il vous plaît, likez. Je vois c'est toujours la même personne. Kaka toujours batba like, kaka commentaire. Je sais que combien de personnes na WhatsApp na partagé rabino sous-souté parce que vous savez rabino rien. Obalbaka pienga ba proche rien du tout. Na partagé rabino sous balien nangate parce que vous foutez de rien du tout. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours branchés sur notre chaîne 12 étoiles TV. Le lot n'a pas qui vraiment battu parce que j'avais vraiment mal au cœur. Je vois comment le peuple congolais est en train de souffrir. Ils ont passé dans ma. Ton Père, je te rends de grâce. Je te bénis. Je te lève au-dessous de tous les noms. Mon âme te dit merci. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Par les noms tout-puissants, Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu as commencé avec moi comme Alpha. Tu as cheminé avec moi comme Emmanuel et tu as fini avec moi comme Omega. Je te rends de grâce et je te bénis. Par les noms tout-puissants, Seigneur Jésus-Christ, Nazareth. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, au revoir, bonsoir. Restez toujours branchés. Abonnez-vous massivement et faites abonner sur les autres. Bye.